Lisanga ya boyokani likozala lisusu te kati na FCC na Cash elobi mokambi ya UDPS Wuto Kikwit epai wapi azalaki lobi loleki. Jean-Marc Kabund afundi na lisikulu ya ye mokonzi ya mboka ya kala Joseph Kabila na FCC na koluka komema mobulu na mboka. Yoweri Museveni azali kobanda lelo na Uganda masolo kati na mbulamatari ya Ethiopie na bayi etuka ya Tigre eye elingi bokabwani. Ngambo ibale iye izali kobunda na nord ya Ethiopie uto mwa mikolo. Mangwele ya COVID-19 makoki kobanda kopesama na suka ya mobu moye kolanda mokambi ya BioNTech kompani ya Allemagne eye ekeli mangwele mango elongo na Pfizer ya Amerika. Pona professeur Ugur Sahin koleka million kama misato ya mangwele ekoki kopesama kino sanza ya minei. Président Algérie asilisi kozwa lisalisi ya COVID-19 elobi basungi baye. Abdelmadjid Tebboune azali sika kotalisa nzoto pe kozela koyeba akomi ndenge nini.